na boîte moi n'a problème mo boy na niveau ya parler n'a problème mo peut ça contre temps na boîte moi na sala vocal moko parce que mi balé mais moko et peut ça contre temps na ba attaque mo wana na mambuka ya bandule ndezala problème monté déjà wande ko bandolo ba na langage moko vulgaire ba bi que non comme en studio Jenny mbozo ka so imbate mozaka na ba vocaux ebele te wana za kala wana za kala tout ba lisusu aduka ba oyoka eloko papa omoni ti na beta 4 tonneaux omoni ke mutu papa te tout baya ba oyoka eloko Jenny na kati ya studio lata casque alati vocal na yo moko oyemba zoka so yemba ngo te musique dans makambo au moins bato ndoa bula musique dans mikate musique dans monde ya makambo so koti musique fondi ma makambo so sambela so genda ginsodila ndeti na mi. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Mobulu. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Kamondo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est toujours na Boston on raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Melango a ce qu'il a déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, na Maxi bien-être, et pour soigner yo, oh mon Congo passe, oh fatigue, abu opia, kala Nzoto kolongo no. Ezali produit, oh yeza ko melama, pona bato yo Nzoto eza faible. Maxi bien-être, a ko pesa o force, ya bu pikiliki, ya bu pikapen. Alors ce qu'on meli Maxi bien-être, ya on moni ngala so benda mutuka, na minu. Na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Petit congolais, na. Fidèles téléspectateurs, bonjour de partout où vous nous suivez. Donc merci pour votre fidélité au www.congopromotv5.com. Je pense que et le rendez-vous de tous les jours, de tout le temps est déjà là avec votre humble serviteur Alain Délé qui n'est plus à présenter. Après un bon moment de repos, nous voici de retour. Amis téléspectateurs, nous allons vous dire merci par rapport à vos soutiens. Merci infiniment à mon boss Raf Ngendo depuis Boston, un boss à Boston numéro 1, hein, Ibenge, il y a Congo Promo. Je sais de quoi est-ce que je parle. Merci également à tous mes frères, mes confrères, mes consoeurs qui ont toujours soutenu cette vision. Merci à la réalisation de Gianni Célèbre Image. Donc Gianni Célèbre Image de retour, hein, Gianni. Hein, Ozongi, puisque Migolo Zaï vraiment en repos. Où tu as pu Kisangani, Bandondo, tu as pu pour Opema qui moi trop. Merci aussi na Bandeko O tout, Bapé sa biso confiance. Nous allons penser à Yafridi Mal et tous ensemble, Maman Louise Mamba na Denver na Colorado. Merci à LM22, hein, Lisette Montélé, 6 points d'interrogation. Bande Croisé Belé, ya Odilo Mampouy, exemple à suivre. Lando Mouzinga na Rennes, Oya Linde Itoko Pros, Joël Moya Dior, Amédée Mackenzie, Joël Moya Dior, donc on était à Loriane Japon, on a beau sagnoté. La Fondation Platini Chimpamba, ya Roger Dey Mampouya. Nous te dédions cette émission. Mesdames et messieurs, cette émission, nous la dédions à Ya Roger Dey Mampouya. Hein? Ya Roger Dey Mampouya, encore une fois. Donc, on a vraiment ya Nako. Merci pour notre soutien. Nous allons recevoir un artiste et musicien
Vous savez que Jet Set Mobimba Izaki na Bunia pour une production, et après Bunia, Balongwa qui Sangani, et après il y a eu quand même ce qui s'est dit, où tout ça qui est informé par rapport à accident, au Bakutana na Zela wana. Après, après accident wana, le groupe a regagné la capitale, mais après tout, donc on nous présente encore une fois de plus nos condoléances à notre frère Guy Digital qui a perdu son enfant. Guy Digital, courage, nous a mené à Pesaka. IEP Azui, je pense que Maramoueza nango comme d'habitude quoi, donc ça indépendamment à volonté et à Moutou. So inzamba ndimi andimi, donc voilà, merci, courage mon frère. Nous allons recevoir Jenny à tout la répondeur à Nebike bo sepela puisque aroye mba to ko pe ba extra biloko ya sika sika puisque album déjà comme na ngona suka kala mingte to zwango. Et puis tu reçois moi muki par rapport à Maramoutou Elikana qui kuna et puis nandenge lelo bazongi na mboka. Bonjour ndekonanga alendele. Santé kitoko malgré tout ça na mawa. Tout le monde na latino no digital Guy Digital au chopette mon nae. Tous là qui ensemble si tout est enterrement, si Maramoutou on tous là qui est ensemble. On a biso ezu biso pour tous la famille to messan dans le combo na zelo to matara ba avion to kenda ba par-ci par là doit dans ensemble il y a un mon système na noir bo même Maramoutou à l'aise de l'okande tous ça na production na biso na fiki to beta na fiki à part ça à l'aise matuto. Voilà, merci. Donc Jenny, vous avez vu qu'on est quand même moins attaque par rapport à entrée émission na biso. Mais Jenny, boni na boti bunya la production ce côté qu'on a il est qui ouais bunya talaka bazaki na nzala les padres Jésus des nuances Mrambus la première fois hein? Ouais degré Mrambole qui kuna laisse tomber les padres à mystique niveau à stade wana niveau à plein on a tasco stade exactement ba stade musuba doit beta au fait l'été tasco stade les padres beta stade $30 mais plein kindoki na niveau à bunya ba comprendre que à Jésus des nuances azam na les padres moto ya monde to benga kaema mutu kitoko tilo to za dana Kishasa. Toujours les canons bien, toujours préparé à disque na bino, qu'est-ce que j'avais dit pour comprendre les banzilani surtout aucun tour Bobby qui est artiste un autre génie à pour la rater à CP ça bino a toujours broyo kaka maman e ba falloir e bon asuka nga balola badi biloko mikolo na Jenny, pour la première fois qui n'est pas bunya communication na ba fan na bino. Est-ce que depuis que moto ya mo déjà ba ebi est-ce que bino banana est-ce que ba ne peut qu'on reconnaître na air vocal les alaka qui wana Jenny wana tel communication en salamande ouais masoleza kitoko biso déjà tous a pemeni ya lumière Jésus des nuances za lumière ba concert to betaka ba sidem souhaité kamara ba libanda ba ebi déjà taka to beta ba qui est derrière toi. Tu es dans la boîte noire et kota ba concert to beta ke kota ka et bon deni ke to ebana ba Roger Day Mampuya ana mikili ke ba masolot ndeni ke vina ngai Willy Madela Genève cheval blanc ke ba masolo ba concert to beta ke kenda ke kota ka pour toi pembe na les padres ton Genève dit na vote Sina Jessica Jilana oh Bolela ngai Bolela Jenny Bolela nanga Parce que Laura Bouesso chez micro c'est vrai puisque tout à l'heure que nous dédions cette émission exclusivement à Roger Day Mampuya puisque nous avons vu qu'il y a Roger Day Mampuya Yepona Jet Set Roger Day Mampuya grand prêtre Taravem na benganga Jenny uzapi les gars kuna 500 Jenny uzapi les gars kuna ve na nga prêtre Roger Day Mampuya ve na nga na parler
C'est vrai, donc je pense que nous avons te dédié émission puisque Koza a grand frère il a bien boé, Obasolar a bien boé. En tout cas, il fallait qu'Araïza la bongo. Et puis nous penserons également à Day Miller, donc Day Miller aussi, Ozaki Naki, na maman, Tozonga. C'était prévu de tout ça la émission par rapport à la fondation, par rapport à Maramne surtout, mais ça n'a pas marché. Mais je crois quand même avec le temps, Togoya Maël Souska en émission, on a vu ce pot boé, Bapi Boyo, Kamon, Magambébélé, Bélé. Jenny, tu vois que, oui, ces derniers temps, ils ont des mots, ah, mais oui, que Jenny a comme un bina, mais ils ont un temps où Jenny a qui trop à concentration à chant. C'est comme un bachant, c'est comme si on est la baninga. Il faut bimissaner bien ma casse, sinon surtout dans ma bachant. Mais depuis un certain temps, tu vois que comme un monsieur bandi seben, ah, oui, bah t'as au camon. Donna va danser, va comme un problème. Pour Jenny a bina ti souka. Est-ce que on se rendre compte qu'il fallait qu'il peut-être danse au côté de souper ma casse? Ouais, mambo senga bongo moni orchestre tuza eza orchestre tuza ba jeune orchestre eza na vitesse. Ou surtout na vitesse mon sous. Et senga sozo yemba danger, phobie na danger, faut na mamba danger. Faut la bien. Orchestre surtout orchestre na biso. Faut na mta vitesse, ndeti biso to na vitesse mambo belé. Ndeti mambo ya chant déjà yebi ko chant. Nasaki mine fort na yeba obina na bandenge mo boy po sala nga bien na ndenge ya carrière nanga na ndenge ya avantage ya ma ndenge zo senga yango moni ke Jenny so babimisi na danse abina ka azobina penda mo bato babeti maboko na danse pour na chant bato de bandima na bango Jenny bon chanteur na ndenge ya danse ce que salaki bien po talaka les padres de gabinaka ce que biso tema pembe na les padres tant les padres zo bina pe fo bina talaka divoire qui gêne na on so yebo binate faute on a ça me fort on a me so bimisi Jenny bona danse bina danger mambo na lo ba viagra donc on da Jenny lo so bimisi na mamba danse zo bina te alenga na ko banga se musala ona yebi ona zulango temps na zom da tana bolo na nga na si au moins ba mission net za na ngobeli. Mais Alain Ebike, Alain de la Ebike sur la bête mission na yata buzan nengi bukita bu mata bu landaye. Skunga ataba musicien bazan nengi tellement naza sir na boulot na nga na miyebi o naza. Naza na nga à l'aise. Naza amna à l'aise. Baya msuba ute kulongwa bazongi. Tuzaki dana bango ensemble. Na ba o ba koti to yambi bango ndepe ba yambanga. Skunga naza na confiance ka naza na miyebi o nga naza. Yango naza à l'aise na miyebi pinda onga naza alenga to bimiseni nani oyo ka sonité yo yebi mutu na wale yo yebi au convaincant on limisa bango bandima yo makamu ya chant bato mituna est-ce que Jenny pena na chant mobima est-ce que ba couleur oyo bimisa ya cachet ki Jenny et kobima to izana onkaka mon système on peut ça chanter moi aventure na chant c'est-à-dire ils ont encore pour na vocaux mais ceux comme ma chant au moins a mis couleur msus pour na Jenny répond ba comprendre na nzimbo ya Nicolas chief na Nicolas peut se ba mbote kota za ba comprendre mokso moto embi nzimbo ya Nicolas ngai shikito bossa kaboli biso na kat les padres ba comprendre maybe so maybe je sois bêti vocal avec vocal OK Jenny pas bêta vocal abeta ngo bêta vocal na kimtema mabebi ke eratete ninga pe kanga ba plan faut venir na vitesse mo boy ke ba mambo ko minena ba comprendre biso to ba chanter au to dans avenir to za teka ba chanter ya vocal ba yoka nzimba ya digi ba comprendre que DJ za chanter ya vocal te ada chanter que so pesi nzimbo beta ngape ba comprendre na nzimbo ya Nicolas na yembeli chief na Nicolas parti morceau ba pesi nga parti mon na yembi to yembi on a chiki to ba comprendre dimension ni Jenny ya nango ba comprendre dimension ni Jenny zaka te o chanter à vocal te ngaza na capacité que so ba pesi nga eloko mo bo na yemba ngo sans faute Alain yo yebi oyaka ba répétition yaka ba concert au monde na mutu na yo o soda ngapenda ke nzimbo boyo oyoka niveau ya nzimbo na yembi wana papa oyoka niveau couleur na bimisi
On a un mélange mystique. On sera un esprit à souci à chant ou déjà qui prévu qu'il fallait au chant. Mais chant c'est plus sa maïté. Est-ce que ça a même couleur et chant puisque on doit que nous y a chant pareil ça devoir. Mon thème m'a bé au même déjà na chant et ça là peut que non chant peut-être comme ça aux chanter. Est-ce que chant ou même on a couleur kaka ya esprit chant na yo tende. Ouais ngana mo yembelo na studio na yemba penda ke po apa on biso moko bato belé ba yo ka biso ba to ba orchestre ezebele na Kinshasa ba yo ka biso. So no yembelo mo no yemba mna na lo mo ke so bato ba yoki ebeli sa ba chanter mutu. Na yemba eloko normal c'est. Na ndenge ya devoir so na yembelo na yemba mna na ndenge ya devoir. Nous avons suivi partout à travers le monde. Il y a Disha Kalambi qui est en train de nous suivre. Maman a bébé Preston. Déjà joyeux anniversaire à bébé Preston, mieux vaut tard que jamais. Nous penserons également à Dadi Mavung ou les garçons fraises. Malgré Kakame, Yozara Rave, Togobo Yanate. Merci na Lando Muzinga, Oya Linde Itoko Pros. Et merci na Eodilo Mampouya, exemple à suivre. On a besoin de 5 morceaux, mais le monde a l'ingami. Toujours tout Moninga Natacha la naturelle, Moninga ya Sandra, moi si ya Pembe, Tina Kati, Moninga Isa Lola, Igazi Lola. Na peso nyonso ya ngai, oza kopimela nga feso edi makotima. Na peso nyonso ya ngai, oza kopimela nga feso kevine makambo. Bolingwa balabala inaka lisusu te, otisanga na pale bebe. Na pema bongo pesanga keti na bandela mpona loba malamu. Soki nafandi malamu te, putain, merde chou. Sanga keti na bandela. Roger Daimapouya, mon vieux. Ça c'est vrai donc, comme j'avais dit tout à l'heure que Sugo Yami, Bandegom Susu, comprendre qu'il y a chanteur et blaguité, Bali, Bandegom Salam Sala. Et vous par rapport à Msala, vous soutenir Tenengenine. Je pense que mesdames, messieurs, nous serons obligés de soutenir cet artiste puisque déjà Jenny, répondeur, Atulaza chanteur, Oyo, et puis moi, mon amour aussi, sans problème. Moi, Bunda qui ni rien. Yes, elle revient. Mais quand un accident auto tu veux pendant disque puisque côté accident côté makambo c'est comme si zola na mama biso to préparer disque na biso ça succès makasi disque na biso na auto bimisa we ça succès ya makasi déjà za na mda makambo disque oyo ça succès ndenge mabete ezaka ke tout là que sabino déjà lo mo ezoe eza mystique eza na ndenge ya normal so ezaki ke ezaki ba accident mo ndenge ya mabe mo moni ke ya msumu takufi mutabukani ezaka ka mpepe ya disque ya kana ba mambo ebele 4 tonneaux chauffeur ram takufaki ba bimi normal chauffeur ram tadayaki ba tutu ba bimaki normal. Makamboza, qu'est-ce que j'avais dit? Mais tout ça l'émission on a digi potoyeba makambo oyo album nenge ko sala na makambo album mais ko mema. Mais déjà puisque nous parlons le même langage, nous avons dû respecter l'éthique et la déontologie journalistique afin que tout ça la valoriser puisque Moussala oyo les métiers mon noble. Les athées journalistes aux obanti valeurs au bande l'accent on a mis sur bateau. Et surtout ceux-là qui nous suivent il y a Roger Daimapouya Afandi, un homme responsable avec bagage et puis base et fanda. Yo bandolo bano ben sanité na TV. Donc ça conseil ami quoi puisque nous exerçons le même métier. Je pense que désormais d'ici peu de temps on sait ce que émission mobimba tout ça là on peut na français il va petit souka na ba dédicace. Ouais, poto toujours que ça me salo dans Nzela comme d'habitude mais toujours à ce qu'on album puisque tu as vu que qu'est-ce que j'avais dit Nami Orengoke donc un album riche en couleurs toujours qu'a déjà extrait Mickey Bandego bazo enregistré kana qui bien qui digénant qui
Il a été beau, tu as extrait, n'enga ça la salana, tu as tant ça l'émission mobimba nae, pour tu as guitariste à Zalawana, tu as casque ba couleur. Lelo album, moi comme bandolo ba maman trop, albioté Jenny il paraître qui ozuka ka vocal moko, mais sous ba lobby ozuka ka moko. Mais sous ba lobby oté aimbi penza tazu penna espace. Jenny répondeur, qu'est-ce que j'avais dit? On a déjà ça le batoizo loba. Mais quand ko éclaircir quand même bandeko oyo, bazo landa yo. Ba fan puisque moi inquiétude, on va ba fan na. Ba fan pena ba comme moi ko lela. Alain Sozui, pardon Jenny, donner la vision nos problèmes tout le camonine. Jenny zana mbelo avocat na beti na disque. Na yo ça bon. Na bombi kaka. Na bombi ezaka ke batunde batambusa makambo. Jenny penda tour à 8 ans. Les padres apesi nga temps. Ba comprendre. Maman ba valeur e bongo so nga balola badi. Yo comme masese bondenge. Mama ebaka valanga ebonga sokalinga balola badi okoyebe potasa bolingo na nga sokozangi bebe kokatanga kita ta maladi abangi tonga monganga kopimekisi te monene ya nzoko elingi kolobaka tazala bonsa te koleka ya mboloko kotala sete ya nzoto te santé morale si ebebanga yawe mama santé morale si Aujourd'hui par rapport à fan va retenir que oimbi moi mingi pe na kati ya disque yango par rapport en parlant de la couleur en fait puisque tozoka na chant il part extra tu emba a ermoko neti ne wa moi nyonso mama lor mbongo na kati ermo qui padre na kati ermoko ben le PSA quand même secret le lo ça la mélange à tout combien pour obimi sa couleur au Jenny a PSA biso oyoka koyoka bina ba yoka ndaba mikolo trop yango esalanga mais excès koyoka yoka mikolo trop et PSA yo couleur moko sa couleur moko neti mikolo baza belé quand même moko neti RDC ba chante gigola ba ndeko mso ba ka ote neti ozoka senti débat banase ozoka neti ba Malange ozoka ba Luciana donc ça dire Carlito ba couleur ils ont ba mélange ya ba artiste oyo ya travailler ngo pesa couleur au moins tête to ko saba muto mta dans la cachine so ogi ogi digital o Jenny o Intel. En parlant de la couleur ne ba couleur réseau ba grand baza ebelé tout à l'heure on a tulba kino dit guide digital boy ngolo na vu beaucoup la kati parce que tozonga yo osangisa banani proprement parlant tout qui na même nati banani puisque maman là on a déjà mon a sur le bimisa on déjà on a travaillé trop ba mikolo yango salanga ka ya moyo ka nga lokola yo mo ko ka nini eza ba couleur ba mélange na sala Pepe Kali par exemple exanze monene nini openda e okoma soki msata moi eloka muke kaka poto yoka poto ka couleur wana otelo ba tout à l'heure Pepe Kali Jenny répondeur qui va immortaliser Pepe Kali puisque tout barabo il faut tout ça là msala ngone boye voici ce que Jenny va nous faire tout à l'heure du Pepe Kali donc c'est Jenny qui nous donne une couleur par rapport à Pepe Kali qui ne plus paie à son âme encore une fois de plus Jenny ouais. Ikamalisia motema nanga tongo na pokwa ngala kata wale okutendeke okutitaka mawa na kati la motema oyo emeseni kobeta pola bolingo ebeti mangu pona pasi okolilisanga mpona nini misu se ya mitema tosalaki bondeko kiapesi ya nsima longolanga loboko mai na misu emesenezekeko tangisaka pinzali likamolisi ya motema longola pokwa
Ah, merci parce que toi tu as la couleur à Liboso. Jenny, on a tout qui Pépé Calé. Tout ça, c'est déjà dans maman leur bon, tout de suite déjà et le fait Pépé Calé. Et aujourd'hui, artiste n'a ni sous oh yo comme moi mingi. Oh que ça la se paye le on est à moi mouké. Ah tout à l'heure. Sava melinga ngana yoke pe mingi bazali koke bisanga soki ozobomba oyo aza na kota motima na yo eyebi kaka yoro yebisa lari yokomisinga lokola zoba libaleza eloko ya liseki terrain soki ovyanga jima mosusu nga natikala nanga pobomwe bwa moto nazalaka toujours na page azolanda ngai isalwa la identité d'amour na fa match azolanda ngai ve na ngai Roger Day Mampuya Edi Makuti Auberge grand prêtre Edi Makuti ma yende mudaza succès makamu yango moni toro naiki na lo mo na beti j'étais déjà pas vrai kasi malheur na bandi kolela moko na ntima kasi nangaikelaaabiso atu kotimoleleki kokima na pasi yoka bacouleur baboulot baalbum oyo nyonso ezobima yo mpe tant que mwana les padres et tant que artiste omi olobelaka nini omonaki baalbum wana c'est bon ou bien jusque là ozala d'accord te na oyo omona wana ouais nga nayokaka eloko eza ke oyo ekobakisela nga implice oyo namoni ke ebakisela nga implice te inutile oyoka ngo yango omoni ke nayoka bato oyo baza bagrand yango esala nga lelo nasala bacouleur moko boye peut-être vont mal juger cette question. Lelo Jenny répondeur ne bozalarana puisque na jet set bozé belé nga mon azalarana na tala rato to compter beaucoup za taba 30 boy belé artiste ba chanteur bozé belé pena mais leti lelo surtout ngi le padre msusu déplacement moko we senga msusu le padre se faire accompagner na 5 chanteurs bah super par exemple est-ce que non Jenny combien va occuper accompagner le padre il m'a à la 6e to longo lié est-ce que tu es 5 chanteurs au pena qui yo monde aux an fan na jet depuis nga Jenny na yembara mais oh nyama netumba oh pe na bi que il peut paraître polémique eza polémique té mais mutu na mutu za rapé na choix na polémique té to yebani biso to yebani to bi que oyo alekinga photo kende ngai digi fo nani bon mo ba yebi to bi que digi azawana Jenny azawana masanga shikito azawana chapa azawana babaki o babaluka yemo befo bona on a beti on les amna que temps normal ya temps normal o move na biso to kembi na move ti lelo toza ba fidèle toujours naza fidèle par les padres poani na yebi oyo ngai nazoluka nayebi ke nazolinga lobi na ngana zala boyi fidélité non quand même vis-à-vis ya Ferrigo là ezara dû à quoi puisque dans comme ça nga je suis fidèle puisque Ferrigo là c'est l'angelo mo boyi ti lelo naza reconnaissant il arrive il y a eu un moment où Jenny répondait bah toi nose la peut-être oyemba moins belé mais oyemba quitté oyemba quitté au salaire je crois même sous des vocaux si je ne me trompe pas la boîte noire vous avez un vocal mogo de deux ouais la boîte noire n'a problème mo boy na niveau ya parler n'a problème mo peut ça contre temps la boîte noire na salaire vocal moko
mibale mais moko epesa contre-temps nazwa baattaque mo wana na mambuka ya bandule nde ezalaka problème monte déjà bandeko bandolo ba na langage moko vulgaire babi que non comme na studio Jenny yemba ozoka so yemba te mozaka na bavoko ebele te wana ezalaka kala wana ezalaka kala tu obaya lisusu aduka baoyoka eloko papa omoni ti nabeta 4 tonneaux omoni mutu papa te tu obaya baoyoka eloko Jenny na kati ya studio lata casque alati vocal na yo moko oyemba ozoka so yemba ngo te musique eza makambo omoni bato nzo babula musique eza mikate musique eza monde ya makambo so okoti musique fo ndima makambo so osambelaka sambelaka so okendaka kintsodila ke kintsodila ndeti na Voilà, très chers amis téléspectateurs, nous avons notre invité sur ce plateau. Je pense que nous passons un très beau moment donc avec lui. Et bon, Monique, toujours, en tout cas, tout ça, et les cas bien. Je pense qu'on avance et puis puisque tout qui est vers la fin de cette émission, pour tous ceux qui ça. Et on a quoi ça? N'ayant le bagage, ndeti disque, moi disque de bima. Boyo quand zimba digi, bo kopole ke, maman bazo sala et puis maman bazo sa, alo sala. Bon, on a disque oyo. Ouais. Biso mambo ratarate mambo na lo ba Karine na auberge ayebi marambo yo na auberge Karine ayebi marambo tout. Ti non solo la mambo ayebi. Ça c'est bien, très chers amis téléspectateurs, nous allons nous dire au revoir puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais je crois quand même avant qu'on mette fin à cette émission, nous allons laisser le dernier message. Jenny Répondeur, tu dis que l'album Ezobi Makala Mingite. Qu'est-ce que j'avais dit? Un album très très attendu, Namio Rengokyo, l'album déjà que le padre va nous offrir d'ici peu de temps, puisque déjà studio, va séance à studio, et qui Java Clip Tomoni et Salamapé. Nous allons finir cette émission puisque nous avons aussi bien commencé l'émission, tous ceux qui s'appellent émission en gros. Alors pour finir, donc Jenny, autant tout droit caméra, on a Jenny célèbre image. Donc au petit message puisque Lisette Montélé si na Londres. Lisette Montélé na Londres. Na pesio bambote kotoza na linga bino to ba fan na ngai obo sepela na ngai so bomoni ke eloko mo e déranger na lobi mabe bolimbisa ngai naza artiste na bino na linga bino trop na linga ke bo comprendre ke musana biso to sala yango yo. Faut luka toujours à la na page yango bomoni lelo alendele ayokozanga tina auberge pour tout ces places et pesara bino bafana na biso ozela disque na bino qu'est-ce que j'avais dit ezoya kala trote mambu tuza kitoko na yebike na minute ovenanga edo muzamba zolanda ngai gi makoda Johnny Komukula le célèbre Mswahili Guillaume Vangi kotoza bambote ya trop na bosanité batu tout na Paris ndeti vie na Christian Bomolo mufino kwa Paris na bosanité Dadi Yakuza centre-ville na bosanité Ikshi Love Hollywood Tati Kolobise na bosanité venangai na kati ya États-Unis Eric Kakuji grand prêtre Eric Kakuji na piso mbote Christian Pemba la patronne na piso mbote kotoza Pauline sepela na bino tona la bino fort Viagra na piso mbote kotoza masanga Jenny tozongi sur le micro puisque to osu qui ça na ba extrait ba chant donc nous allons dire aussi merci à tous ceux-là qui ont toujours soutenu cette émission. Merci à Brenda Tanguy, donc au moins c'est à Pembe, à Paris. Claude Tekassa, la vraie Dieu. Tekassa, là, ouais, bah, Claude. Fola de Montikil, donc Carbone 14, Trésor Bahati. Nous attendons C4, donc c'est C14. Et merci également à Junior Kibala, père de Gimond à Toulouse. Messia Fisson Luyele, donc
la ronde de Fongo na Bossagnoté de la part de Gianni Célèbre Image. Maximum de respect à la réalisation de Gianni Célèbre Image. Merci à toute la grande équipe des Congo Promo. Nous avons Serge Piana, Christian Bouy, Raïs Kangi. Merci à mes confrères ainsi que mes concerts puisque vous avez ébélé équipe ya Congo Promo. Ah non. Merci puisque comme ça les hommes nana. Et merci à LM22, je lisais tout mon télé, c'est maximum de respect maman Oumela mère Equatos. Tarobo yazate bozaka mi balé, tous la mer Amazon et puis tous na yo mer Equatos donc forêt non exploitée. Merci aussi na fondation Platini Chimpamba malgré ce kanate mais surtout salam ça na biso. Ya Roger Deimampu ya na ebité. Merci na bandeko tout baza na States hein Eric Akuji na States na Bosanioté Sultani de Gaulle na Canada na Bosanioté Eric Akuji na Bosanio Susté donc Christelle Kapinga pe na Bosanioté BBC na Bosanioté depuis les États-Unis Maman Louise Mamba na Denver na Colorado il y a Freddy Mal et tous ensemble il y a Doudou qui a un bon séjour à Kinshasa monté maman de Orcas lui là hein mon conseiller métro na Grenoble azana mboko yo. Merci à Amédée Mackenzie, merci à Joël Moya Dior Motema Lorian Japon, merci à Landoumu Zinganaren et à Linda Itoko Pros, merci à Yaudilo Mapouya exemple à suivre, merci Nabande Konyo surtout vous a ébélé au soutenaka émission on a beau sanabinoté, je respecte Jo mon ami personnel Oumela et Sika Ozali. Et bande kobaza ebélé donc ba on a bossani moi rappelle Roya car puisque na zongeli boulot mikolo na zongeli musala tala déjà après moi congé puisqu'il faut tout ça là musala to payer ma rappel tout zongeli déjà d'activité. Merci, on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien. Bye bye. Donc je vous laisse en compagnie de Jenny de Téléma puisque tout comme une souka tout ce qui c'est émission puisque la condition ça la m'a bien boyé. Guide digital encore une fois de plus courage na promettre bino émission ya soukana guide digital et ozala ngane hein na pesa encore comme émission ozala 20 minutes avec guide digital face à face do pesi mwa so mwa royamba na ebité mais to sola puisque maramoza moi ebélé na guide digital. Alors portez-vous bien. Merci également à Fabrice hein zélé da courage. Faut ça la boulot puisque Moussala n'est côté la moto. Ce yebi o yebi. Respectons l'éthique et la déontologie journalistique pour que ce travail puisse aller de l'avant puisque nous sommes journalistes, ça c'est un métier noble. Ce que ça journaliste, c'est la journaliste. Ce que ça chante, yembané tibadjeni. Ce que ça n'a pas journaliste c'était au tiki Moussala. Tout respecter Moussala baninga. Nako si djeni. Tant normal, faut tout respecter Moussala baninga. Neti bato misusu ba fonctionner ba teka parole bise belé ou comme chanter. Ah, chant, yo kasi cho sang ça chant na mafuta et Merci. Natiki bino, natiki les micros hein, natiki les micros donc comprenez que c'était l'ambiance de l'émission. Alors, bye bye. Makoma kobenga ngai akufa lobi. Awa mema motema tikelanga tanzoto. Na vanala ngai jutenga mikolo na vie noketela ya kokufa vale jemama bile ya ma préféré balango mokua bile ya susi simana yo bia nzotola ngai eliaka ngai moke eliaka ngai ndambo edima kutima chéri nanga loketo pété chéri nanga loketo d'amour komisa ngai sika nalingaka yo ngai moto ya makasi bolingo ebeti ngai bolingo ebangi bakelanga te soni zela ya bolingo ekomi o maltraité ngai nazangi sika kobatama susio nanakopesanga lisusu edi makutima santimeno kelivula libanda bakoma kobenga ngai perseverado bakoma kobenga ngai rambo showbiz
Makuma kubera ngai diji makambo. Makuma kubera ngai. Makuma kubera ngai edi makutima. Makuma kubera ngai alendele. Makuma kubera ngai washe deima mpuya. Makuma kubera ngai fait des plats. Makuma kubera ngai. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. Na Maxi bien-être, c'est pour soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont commis la main. Pour na bateau, ils ont faible. Maxi bien-être. A coupé ça aux forces. Il y a beau pikiliki. Il y a beau pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un monde qui a un benda mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Pétrole congolais. Na. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Nzambete, Moboulou. Avec Rap Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Parce que tous à Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site